Arrivé na Est République démocratique du Congo où ta week-end de l'équipe Premier ministre Jean-Michel Samalukonde na délégation au EZO accompagné ba komi lelo na Beni na Nord Kivu. Président et assemblée provinciale ya Okatanga moko ya ba 13 parlementaires pe cofondateur ya UDPS Baba Kyungu Wakumwanza akufaki uta samedi le 21 août na Angola. Lelo qui les ont célébré journée internationale de commémoration de personnes victimes de violences en raison de leur conviction ou de leur religion. Ba détail toute une édition na biso ya mokona lelo onazene sengo ya ko présenter les bino. Beauté, merci na fidélité et confiance. Bozo Koba Kopé, c'est na KNB News ou Information toujours d'une manière très professionnelle. Le Tikato Fongola édition à l'eau na chef ya gouvernement congolais Jean-Michel Samalukonde ou ya Joami na Est République lelo a Komaki na Beni na Nord Kivu. Bon na ba détail et pesami awa na merveille momende. Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samalukonde, a komaki na Beni na province ya Nord Kivu mukolo ya lelo, lundi 23 août 2021. Yango eza après étape ya Bunya na Ituri, wapi ya évalué qui état de siège ou ezala qui instauré na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis Sima Eleki, accompagné na ba membre ya gouvernement na ye pe ba députés nationaux, aya mamaki na aéroport ya Mavivi na gouverneur militaire ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Constant. Na Beni, numéro 1 ya gouvernement évalué qui état des sièges pe à s'imprégner qui ba condition de vie à population oyo ba oumel na meurtre depuis Tamoulaï depuis instauration ya état des sièges armée annoncaki qui a abomi déjà plusieurs rebelles ADF pe akangi mususu na ba collaborateurs na bango. Toutefois la violation faite na ba séant ESA constitué na plusieurs zones na Nord Kivu pe Ituri. Dossier à suivre. Kinshasa et l'équipe partout. Sango ya mawa moko ya ba pilier ya politique ya mboka na biso moko ya ba 13 parlementaires pe cofondateur ya UDPS lelo oyo akufi na titre ya président ya assemblée provinciale ya Okatanga Baba Kyungu Wakumwanza akufaki uta samedi 21 août. Tozongeli awa parcours politique na ya zalaki nani asala nini bola na image pe commentaire oyo. Décédé na âge ya 82 ans, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza Baba Wakatanga ndenge babandai kobenga ye abotami le 24 octobre 1938 na encore na province ya Okatanga. Président ya parti Union nationale de fédéralistes congolais INAFEC na Mukuse, Baba Kyungu akufi na titre ya président ya assemblée provinciale ya Okatanga oyo abandaki kokumbela uta le 20 février 2021. En même temps, azalaki lisusu président ya conseil d'administration ya Société nationale de chemin de fer du Congo CNCC na Mukuse uta le 3 juin 2019 wapi banumaka na ordonnance présidentielle. Grande figure ya scène politique ya RDC, Baba Kyungu Wakumwanza azali parmi les 13 parlementaires cofondateurs ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Mukuse na 1982. Baba Kyungu Wakumwanza papa ya Katanga ndenge babengaka ye azali moko ya bafigure ya Katanga o a bénéficié makasi na suffrage ya population na ye d'origine. Azali moko ya proche ya leader d'ensemble pour la République avant ya kosalier na Félix Tshisekedi actuel président de la République. Ye azalaki également président ya G7. Ancien gouverneur ya Katanga pe proche collaborateur ya ancien premier ministre Carl Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza azali opposant ya première ère na régime ya fait président ya deuxième république Mobutu Sese Seko. Ya kimilaki ba importante fonction au sein ya province ya Katanga entre autres ya kozala président ya assemblée provinciale gouverneur pe bongo na bongo.
ayebani makasi na moko ya baphrase na ye autonomie totale ya Katanga. Azalaki moko ya bayo babandaki koluka toujours bolamu ya Katanga pe moko ya bafigure politique ya makasi ya mboka na biso. Ye azalaki membre ya majorité présidentielle et ancien président de la République Joseph Kabila Kabange avant ya kopasser ensuite na rang ya G7 pe lisusu regroupement ya opposant au régime du Raïs. Azali ex-gouverneur ya Katanga ndenge tolobaki yango à travers makasi na administration publique pe lisusu de 1965 à 1968 azalaki aux côtés ya ancien ministre ya sport Augustin Kibasa Maliba. Fédéraliste convaincu sur les traces de Moïse Tshombe, Baba Kyungu Wakumwanza azali ko faire partie na réussir ko instaurer mémoire ya Moïse Tshombe na ko rebaptiser certaines places publiques comme la place de la Poste lelo et comme place Moïse Tshombe. Disparition ya icône o epesi pasi makasi na République démocratique du Congo pe particulièrement la chef de l'État o na passage na ye na o Katanga akutalaki na Baba Kyungu pe a déclaré qu'il a tiré papa moko o yazalaki na ye na se na moi o kasi lelo o Baba Kyungu Wakumwanza atiki mokili sima ba exploit ebele pe kolakisa makasi na politique pe na ba ide na ye tika ete molimo na ye epema na kimia. Toujours la même chapitre, Nini population yebi sur Gabriel Kyungu Wakumwanza watika kibiso parcours politique na ye topé héritage ni natikali population congolaise totambusaki caméra ya KNB News na nzela mokolo lelo bola na ndenge population kinoise bariasaki baza awa na micro ya Hervé Zaka. À partir oyo andimaki kosangana na Félix. On comprend? Nde sepelisaki ngai mpo na ndenge nayebelaki Kyungu bon nakoloba mabe wana liboso ya bato te eza quand même malamu te loko asa akufi bon nzambe nde moto akojuge ye na makambo wana mais eloko esepelisaki ngai kaka ntango asangani na Félix topusani te aye kokota mpe na union sacré bon souvenir oyo etikali na motema na nga yango wana. C'était un vrai patriote. Azaki, mon membre du mouvement populaire de la Révolution. Et puis Azaki parmi les 13 parlementaires. Bangonde va se révolter contre le régime. Azaki akala papa maréchal. Bangonde papa Tshisekedi, baki kosala mouvement na bango. Et puis Azaki toujours dans la scène politique. Après ba mandat, président de l'Assemblée provinciale na Katanga. Morope alongwaki na FCC. Aboyaki dictature à Batoa FCC à Longwe. Mais c'était un papa à féliciter parce que derrière lui, il a laissé beaucoup de compatriotes pour défendre l'intérêt en Boka. Mais malgré les défauts, na bane wana abomisaki baluba na Katanga chassaki bango mais à un moment donné c'était un papa au biso tozana moi mémoire fraîche pour na ye abundi pe pour na Maramba biso moko pa budaki pe Kabila ki aza na ekatangete. Ba vérité musupe papa na pa bandelo ba. Aza un monsieur là moko donc na tango wana chaba penza ba yebaki bien. Donc aza muto mokete. Na cadre de la politique azali vraiment doyen. Mais aza un peu brutal là parce que bon na baction mususu na tanga Mobutu wana ba yako bembisana. Après tant basala ki ba parti politique na ye tant comment ki va kambo ya démocratie asali parti ba benga ki yango soko nani na zobo sana comme ya parti yango jusqu'à maintenant ezali azaki pe ba collègue donc ba frère ya Ngunza Carlibon na FRI na ba kabwani ale asali yo ye parti politique jusqu'à maintenant pe ezali. À part ça, bon, on a dit comme un homme politique. Hein. Bon souvenir, c'est que na dernière minute, na mona qui est à défendre qui nation na à défendre qui nation na à boya qui ko
zonga na kati ya buzoba oyo moko comprenaki ke ezalaki buzoba. Bon wana moi constance wana ya dernière minute yango nde na sepelaka na yango. Yango nde na sepelaka na yango comment est-ce a combataki pour que mouvement oyo tote koyoka na Katanga ebimate esalamate. Bon esalaki pasi parce que c'est un papa oyo. Oyebi, nous parlons de la dictature dans ces pays, hein? Mais dictature il y a Mobutu. Moutako ignoré yango te, hein? Mobutu bozata na tanko lobate, hein? Mobutu tanko lobezala quitté. Mais ce papa avait lutté. Donc c'est quelqu'un il faut te mettre la maboko, bon va lutter contre la dictature à Mobutu. Ceux qui Laurent Désiré Kabila zoka facilité kokota parce qu'il trouverait déjà que terrain zala qui balissait pour naïe sans quoi la bataille allait être dure, hein? Rude plutôt. Hein? Donc voilà un peu souvenir au nazana pour na papa oyo. Tout le dossier a saigné sa sainteté papa Simon Kimba Mukiyangani a zalaki liboso ya bafitali na ye pa talisaki que bangone batinda ki délégué na bango a représenté église Kimbangu Ouest na ba délégué ya ba confession religieuse pe atanga ki kombo ya monsieur Denis Kadima bolanda ye na extrait oyo eza sélectionné na Nathan Siata na kombo tata mwana pe tata molimo centre dès que toujours le batango nyonso tango oyo tozali ezali tango ya biso bana nzambe makambo nyonso bazali kotinda biso tosalela yango tina ezali epai touti toyebi mais pas tozokende toyebi te biso bakimbangiste Seni a cinq biso candidat to pesaka papa Denis Kadima biso nyonso bakimbangisi to yokanaki to pesaki kombo wana papa Kadima candidat biso kuna na Seni pona nini mbala liboso tomona likambo boye basengi biso pe to sepelaki na yango. On peut penser que comme wana papa Kadima. Tous allez sûr que mokili mobimba bozali kolanda biso na likambo oyo ya Seni candidat na biso papa Kadima pesa ki kombo o mukenza mba pesi biso yango wana tosilisi na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Affaire ya ba conflit parcellaire na ville province à Kinshasa, chef coutumier ya clan Mvulanene Bernard Dibalandilwa a accusé ministère ya affaires foncières kozala na cause topé kozala la base ya ba désordre d'union ces salema a na ville province à Kinshasa tokitaki na quartier na ye na Mitendi bola na ndenga répondaki na image pe commentaire ko ba kolo province oyo ba droit na bango ezanini belle jour à ça que Mundele poto soit indépendance accueilli na table ronde mais atali biso bakolo Kinshasa tozate azongisa avion pour que baya kozwa bakolo Kinshasa poto soit indépendance d'abord mais lelo bozo négliger biso pe to lingi maboko ya ma rampé quelque part et ko simbate parce que nga kolonda oyebi singate yo lingo so papa yo ko chana kata ndako soki na lali na kanginda kuna yo ko to buka porte kasi to zongela ko kokoti esika to bungisila kiamo nde esika to ko continuer baye ba ko respecter ba chef coutumier baye ba sikoyo ko tuna ba chef coutumier ko zonga na base nde yango wana eloko ezali ke ekopesa biso mayele pour que to kende liboso na ville wana na Gombe wana jusqu'à présent mutasomba lupango na Gombe azate mais oui parce que Gombe zalaki zalaki place oyo ezalaki réservé pour le blanc bavanda ba mindele wana basomba ki Gombe te to pesa ki ko pesa pour que bavanda parce que tango yi to komi ba ville ne ba mindele ba bavanda wana église catholique asomba ba parcelle te ba place nyonso ya église basomba te
ba place nyonso ba tie biloko ya l'État ba somba te ezali ba koko na biso ba pesa kino et comme ville il faut to tia awe loko boy il faut to tia awa palais du peuple il faut to tia awe loko boy il faut to tia loko boy mais ba autochtone ya ba place wana bazali ba kono mabele wana et puis ba droit wana fallait de ba restituer biso ba droit na biso d'autochtone. C'est ce que nous sommes en train de réclamer. Mais l'État azoyoka biso te azota la biso kaka boye bazotonga ba immeuble oui biso pe to lingi maboko tozota la batonga ba immeuble eza na kati ya province na biso batonga batia eza province na biso bobongisa mais biso balobaka matuti ndi kuntawa moko fwa likambo na likambo za anatango bozo reconnaître biso bakolo Kinshasa te bozo reconnaître biso bakolo province ya Kinshasa te tozana droit mon côté tozana eloko mon côté lelo soki biso tozozanga ba poste nyonso niveau national niveau provincial niveau gouverneur niveau nyonso donc hôtel de ville nini tout nyonso tout rien tozomona umuté nini te que non tozana place moko o ezali que non naza autorité na place boy non ezomona na te non nazo koyebisa na ministre na biso Samba Lokonde donc yende premier ministre et chef de gouvernement vraiment abenda ba ministre Matoyi surtout ministre et affaires foncières abenda Matoyi parce que biso ba chef coutumier to komi donc vraiment mité mesuki to lingi to so ba décision mabé parce que affaires foncières et komi ko sala biloko moko o ezake vraiment ezoko ke nesusu de père na bisoté ezoko ke nesusu de père na bisoté parce que ba preuve comme belé parcelle moko ke nekuta na 4 contrats parcelle moko ke ne kuna ba bimisi arrêter bazo bimisa sans même avoir compte ya esika ngo wana mutu ngo asombi to asombi te d'abord ce qui balobi mutu affaire foncière et ça la kosala lever et ça la lobby que non balingi basala bornage soki baleki et pas ya chef coutumier te bakoki kosala bornage te bakoki kosala lever te okomona que na affaire foncière pas problème et aussi. Qui célébrer Journée internationale de commémoration de personnes victimes de violences en raison de leurs convictions, topées de leur religion, bolanda image pe commentaire. Le 22 juillet chaque année, Mokili célèbre la Journée internationale de commémoration de personnes victimes de violences en raison de leur religion ou conviction. Journée instituée dans les Nations Unies, wapi mokolo alelo, Mokili et la Kisaka soutient la yango indéfectible. Na ba victime ya ba violence fondée sur ba religion pe ba conviction na bango. Wapi batu nyonso ba manifesta ka soutient na bango na kosala ko moto nyonso à prévenir na bata peut exiger que responsabilité et à la amener à correspondre na acte ya batu nyonso basala ka ba violence na baninga to pe bandeko o yazali na ba religion mosusu. Tout bon santé que liberté de religion, liberté de conviction, liberté d'opinion, puis liberté d'expression. Ezali mibeko et comme la déclaration universelle il y a droit de l'homme, c'est-à-dire que maintenant so azali na droit ya ko manifester topé ya ko pratiquer religion ya choix na ye sans cause la inquiéter. Kasi na bakwa mosusu ya mokili bato mingi bazalaka contraire ya ko manifester ko pratiquer religion na bango en secret faute ba menace topé ba problème o ezali na kati ya bakwa na bango topé ba mboka na bango bazalaka régulièrement bafoué provoqué na mokili bobuba pe bazalaka victime ya makambo ya ndenge na ndenge yango raison esalaka que Assemblée générale ya Nations Unies est instituée journée ya le 22 août na résolution na yango A/RES
bar 73 bar 296. Il y a le 22 août 1996, on y a souligné qu'essentiellement comme une action préventive globale à niveau local et à niveau international, quoi associe ensemble les parties concernées, y compris la société civile et la communauté religieuse, pour la que motonio so azana na droit pe na kimia ko pratiquer religion na ele lengi yemo kwa so linga mingi ya ba pays o ba communauté ezalaka persécuté pour la religion na bango ezali ba pays o ba grande religion ezali ko dominer bis na ba pays o bazali ebele na kati ya religion musulmane to ba pays au christianisme ezali ko dominer mingi bato ba mimonaka kozala persécuté to pe kozala victime ya ba violence suite ya pratique ya telle ou autre religion. Kasi ya mingi ezali ko ba communauté chrétienne o bazali souvent maltraité na kati ya ba région wapi ba islam ezali makasi bazwaka conscience ya côté mais pe ko manifester contre ba drame o ezali ko salema na ba communauté pe ba pays o wapi islam ezali ko dominer to bosana te ko moto nyonso ezali na droit ya ko pratiquer religion na ye lolenge kani azali ko moni na yango parce que liberté d'expression pe liberté ya religion esengeli ezala opérer bisika nyonso na globe terrestre nde importance ya journée ya lelo ko reconforter ba nyonso bazali na bamboka oyo bazali konyoka mpona ba religion na bango pe lisusu kosala ko bango ba trouver justice po ba continuer ko pratiquer ba religion na bango na kimia. Religion ezali choix ya moto na moto esengeli kozala tolérant pe kondima ke mosusu akokani na yo te oyo zonzima yango te ye kuna nzimaka kasi na bapays lokola ya biso République démocratique du Congo oyo tozali bapays laïque awa RDC mboka na biso tozali na bareligion ebele même soki tozali majorité chrétienne kasi islam etravaillaka na kimia bareligion nyonso ezalaka na kimia pe moto na moto asalaka choix na ye lolenge alingi na baparent yebaka mema mwana nzela oyo okendaka kasi na age ya 18 ans mwana ye moko nde akopona nzela oyo alingi pe ozali na droit ata mokie te ya koimpose religion po religion ezali choix personnel ya moto na moto ezali droit fondamental oyo ekomama na kati ya déclaration universelle de droits de l'homme. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasinalinga la tozo koba kopé sabino ba émission qui tout qu'on a chaîne YouTube na biso bolanda awa ba extrait mais émission ils a déjà en ligne kindo ki politique pe maboki. Bon, Mboka, il y a une photo d'abord, ils ont un vision chef de l'État, une plateforme politique. Ils ont une organisation politique, ils ont une vision. Vision, quand on a mon Mboka, une bonne gouvernance, il faut tout ça l'effort, babimio, ça l'effort, créer équilibre dans le Mboka congolais, il y a bien à la tabia dans malam. Mais nous avons compris que la politique, nous sommes la commission monétaire, nos organisations politique, la commission non. Est-ce que c'est le moment où vous m'avez dit il y a une élection de l'eau? Non, tu as un recensement, il faut recenser ça là maintenant. Tout ça, on a 2021, même pas 2022. Non, pour le moment, ils ont pour la marché parce que le journaliste et la partie politique. Non, je ne suis pas de l'Union sacrée. Nazaka analyste, il y a mis le droit d'analyse politique, mais dans la zone là, si le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, non, on a adversaire. Oh. Effectivement. Tant qu'on a adversaire, il y a bien Félix Tshisekedi pour 2023. Mais tout le monde bien. Ah, mais on a dit que non, ça ceux qui ont été à l'élection 2023, si on a demandé Félix Tshisekedi, non, on a dit que ça ma capacité à combattre chez Félix en 2023, ça t'est. On est ça l'analyse dans ce. Soit à mon année dans la relation à la plateau. Mais ça t'est. Tout le monde dit que Félix Tshisekedi a dans le monde terre. Il est seul, non? politique leader politique tangi la biso komunani ozotanga kombo te leader minene nyonso to tanga ya mbongo yoyebi Katumbi Jean-Pierre Bemba nyonso Jean-Pierre Bemba azana Félix Martin Fayulu azali Adolphe Muzito azali azana Félix Martin Fayulu azana Félix Martin Fayulu azana Félix oyebi te komeza na moment na mboka oyo
IDPS c'est moi qui s'est présenté dans l'élection en 2006 et empêché que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. So il y a FCC babou continue à monter bon et bon babou il appareil à fonctionnement SNI. Non. Voilà discours à Baye. Ah non. Voilà discours. Ah non, pays de passport, on tire la pays de passport pour analyser ma cambo islam na muko ou na autoyebi. Ya voilà. Na 2006 IDPS moi il qu'on dans la élection il y a des Kabila. Mais empêché qui était que c'est mieux organiser l'élection na moko. L'élection et ça ya mangaka. So Baye FCC. Baye bi que no bango ne bazana baza bakonzi ya mes gestion ya mboko bayebi ceux qui vont contre dans ma élection qu'est-ce qu'ils doivent faire le pays doit avancer batika na yo mboko avancer c'est nabisako que nouvelle vague est un groupe de leader car on a plateau non nabisako je me rappelle chef nabiso fali maswako à sa plateforme ya maswako TV et déranger à coup de madère ne l'autre comme si on appelle le célèbre na ko sa groupe na déranger na ko ne l'autre donc ngana be ngoko ni za équipe nationale so na monique match mo équipe nationale za ifuna ke beta na donc c'est ça quoi. Est-ce que maman est informée? Vous avez informé bena wana ne bena pour no ko saté na kosi a informé té et ça on veut sonner à mon quoi quand il ka to in ba confinement ma moko na ba ni groupe mais pas éviter mais si ko le mo au faut banga célèbre déjà na za des leaders ba makambo to so makambo ça les makambo na arrivé ko sala ngolo lelo déjà makambo na sala déjà na za déjà yango na ba points noir ba cabine na radio na groupe aux la team célèbre tina la groupe maman via na za radio na groupe et na tambola ba place na tambola na compte ba makambo na ngai ya groupe na nga ezaki na mutu mota ndo pousser ngai ndebe lelo pe na pekin to bandina nouvelle vague travail tina monique té tellement déjà ça déjà yango pourquoi pas déranger dans le côté et déranger une nouvelle vague c'est quoi ça ndenge mabete na point non ko nous na groupe bien sûr mais tant oui on t'a formulé ba porte ses mères pardon on t'a formulé ba porte ses mères on t'a sala que oui ba non comme vraiment célèbre en king les mères et pourquoi pas tant au sali groupe ou informer nos fils que ah mère des abonnés sali groupe on des abonnés ndenge mabete ko yo kata sango et déranger au tes mères quand le lobby président Maswaku je suis sûr que maman yebi si quoi pourquoi pas il y a eu au courage journée que nous koyebi ça ko beta faux mais si place na beta faux on dit mais bon so vérité la bombe c'est pas bombe ah vraiment to bombe la vérité té mais la beta faute so na sali mabe to na frère ina so na sala bien na sala mabe to beta faux place na beta faux OK mais oyoka si ko bozo répéter wapi ba activité les ka wapi ouais répétition toujours toza na elenge sawana avec quartier Kimbang tous en ont venu ma canza numéro 12 donc on répéter donc la répétition la journée lundi 9h30 à 17h et jeudi 9h30 à 17h aussi. Et la édition est le 23 août 2021 on a ça qui n'est pas présenté les bino merci na bino. Merci na fidélité et confiance bozoko bakopé ça na KNB News sur information cabine toujours de manière très professionnelle tika pesa merci une équipe technique et rédactionnelle songa kinga na sima caméra tozala kina Hervé Zaka édition betamaki dada na merveille mobile de réalisation ezalaki na Natansia tapé régie estimama kina Timothée Kayembe toujours la coordination ya grand lieu ya communication dimukentinga bino tokutani mikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino pebo Kalamala mon bon début de semaine na mabota na bino magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino